Bonsoir, bonsoir, bonjour. Naba air oye kokoute la bino, toye kopesa susu ba bonjour, bonsoir. Toye kopesa merci na Seigneur parce que tout le monde mukola lelo avant kubanda émission na biso topesaka merci na Seigneur parce que aza malamu tellement aza bon. Topesika merci mon Dieu. Ba vrai ba boni nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota cuisine Yannick aye lisusu na mama na émission na mukolo ya lelo. Cuisine Yannick ayaka soki ayoki, soki amoni, na memeli bino ba abonné na nga, ba vrai na nga, ba papa na nga, ba mama na nga, ba ndeko na nga, na yeli bino émission ya kitoko na mukolo ya lelo. Bokota, bo aimer, bo partager, bo commenter, et que ça la bien ma casse, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît. Bokota, bolanda vidéo, o e bandeli tisuka ba mama, bo commenter, bo aimer, bo partager, et que ça la bien ma casse. Ou eza chaîne à cuisine Yannick TV, eza chaîne à lumière, et le baka toujours vérité. Vérité ba bomba kangote. Vérité kotika la kaka vérité ba mama nanga. Balobi nona 9 jours, eza abatu. Mais un jour eza Seigneur. Na émission alelo ba mama nanga, tozo loba sujet ya munene pe ya makasi pe bino moko boko kaborjo parce que cuisine Yannick alobaka avec précision alobaka na be preuve soki bomoni na ye ba mama na ngai bokota na kati ya chaîne ya cuisine Yannick TV bino moko bokolanda be émission ya bien ba recette ya kitoko be lubu kwa elengi ba perruque bokota ba manucure ba soin de visage nyonso eza wana na kati ya cuisine nyonso eza na kati ya cuisine Yannick TV nde makambo bokota eza koinda papa Kofi sujet na biso alelo tozolobela papa Kofi tozolobela Mai Kalambai tozolobela Cindy Leker ba mama bomoni Cindy Leker bino moko botala miniature wana bokomona Cindy Leker na miniature wana bokomona Kofi Olomide na miniature wana bokomona Mai Kalambai bango nde tozolobela na sujet ya lelo ni émission na biso ya lelo bango nde tozolobela ba mama nanga bokota balobi l'air esoni bokota e grave bombe kwei kake beti na matoi bokota ba vrai bokota eyindi ba mama na ngai ba papa na ngai na sa moyo yo tolo barateke to tuta tolo teke biso toza ba saint mutaza saint na sa moyo ezaka Seigneur biso toza na biso bato masumu to sala ba masumu tout le temps to sengaka pardon. Ye moko notre Père alimbisa biso parce que moko azani ka miséricordieux. Avant que juger muninga mitala yo moko. Mai Kalambai alobi aza pasteur, aza frère, musicien chrétien. Bon ba yimbaka ba nzembo ya Nzambe otolobaka. Ba nzembo ya Nzambe ba chanson religieuse quoi otolobaka. Ba papa Kofi akwa ba yimbaka ba nzembo mokili baza ba musicien mokili ba païen quoi ba mama na ngai Mai Kalambai yo zoloba ki oza musicien chrétien tondimi yango toyebi yango mais comportement na bino Mai Kalambai vis-à-vis ba ndimi na yo eza ndenge nini avant kolobela muninga mitala yo moko etamboli na yo Mai Kalambai combien de fois kobala Mai Kalambai combien de fois okozwa kiti ovandi o raisonner vie na yo otala venir a bana na yo otala venir église na yo
yango papa Koffi alobi ba musicien chrétien boza ba hypocrite pa Koffi aza na raison boza ba hypocrite pourquoi bolingaka basi bosalaka nyonso bango basalaka bino mpe bosalaka ngo bokoko juger baninga te parce que totala ba musicien chrétien totala ba musicien na biso wana toloba ya mokili na bino na bango bozaka ba mibali na biso bana basi na sindi tozaka biso nyoto bana basi tozaka ba mama bino boza ba papa toyebi eloko bozo bomana te toyebi eloko bozo welela te avant ko juger moninga mitala yo moko etamboli na yo mitala comportement na yo mitala yo moko ndengo vivraka yo kote ya biso nini pasteur Mike Kalambai yo kote ya biso nini nga na yebi un vrai pasteur quel que soit problème ayena mwasi no bien ers mwasi ne okoleka na internet te okopesa ba preuve te yo kotia ma genou na se okotia ba genou na se okobelela nzamba lola kita sala peut-être ers mwasi no abungi nzamba yo kelema wakita miséricorde a changer vie ya Peniel mais pasteur Caleb to moni na ba internet ndengo zo pesa ba explication papa eza kitoko te papa cuisine Yannick aloba ane vérité na nga pour pasteur Mike Kalambai te na nga pour Koffi Olomide te pour Cindy te mais nazoloba o eza vrai o tozo mona o tozo yoka o tozo vivre o tozo loba na lingi boka par-ci par-là te bokota na chaîne na cuisine Yannick TV bino moko bokozwa solution bokozwa paix chaîne na cuisine Yannick TV bokozwa ba consolation que consoler bino et kopesa pe o mukliko ki kopesa te bokota solution des akuna bokota ba mama nanga bo aimer bo partager bo commenter tout le temps na lobaka ba boni nanga je vous love na lela bino na kraka bino na priaka beaucoup pour na bino boza mitema mabe boza ba hypocrite pourquoi kotala Moïse Mbi na Mike Kalambai ndenge bozalaki ba meilleur ami lelo bokomi ba mama na benemi ndeti ka bocha na poison moko akufa moko atikala bozo wela nini balobi élévation vient de Dieu nzambe muta tombolaka mutu na samoyo nzambe moko pe muta kitisaka balobi Seigneur asalaka na tana ye balobi le panier circule encore soki tana yo ekoki papa oko forcer te bénédiction ekoya na bopete ekoluka yo par-ci par-là ekolata njoto bozo welela nini pasteur Mike Kalambai bozo welela nini Moïse Mbi bozo wela nini bokomi binemi sur binemi ba pasteur o babengi bayimbaka ba chanson religieuse ba chanson chrétien na soni Dieu pitié de nous Seigneur a pitié na ba pasteur na biso ba serviteur na ye parce que c'est normal te komona makambo ezoleka na sa mokilo tikata Koffi Olomide aloba tikata papa Koffi Olomide aloba parce que bino boza ba star ba papa Koffi Olomide baza ba star bino nyonso boza ba star boza kaka papa moko mama moko bino nyonso bozo wela ni boza ba congolais boza ba congolaise bozo welela nini bozo bomana bozo wela ni tozo yeba te yiki eza nini kimi eza te balobi bombe ezokwea tuta pou bozo wela nini na sa moyo succès élévation grandeur voiture tout vanité de vanité pasteur Mike Kalambai omona mutu nini akufa bakunde na kati ya lopango na ye pasteur Moïse omona mutu nini akufa bameme na ba voiture soki andenge na nini bakutyango kenda na nani nyonso kotikala na sa mokili tobotama na bilamba te tobotamaka toakokuta nyonso na sa mokili oyo elakisi ke jungu ngano nzamba lobi ke koki na sa mokili oyo kozonga kaka maboko pamba
nyonso ekotikala. Pasteur Moïse bozowela nini? Pasteur Kalambai bozowela ni bozobomana pona nini? Omona Pasteur Moïse, omona Pasteur Caleb, jamais. Pasteur Moïse, Pasteur Mike, okomona jamais lelo musicien na moko boye atombola pe musicien na bima. Okomona ngote. Boye tufaka kaba musicien bino nde ba leader. Bino nde ba leader. Kotala Cindy Leker. Cindy Leker avant ya pa Kofi, Cindy Leker azaki na musicien kuna azaki musicien chrétien aimbaka ba chanson religieuse. Cindy Leker. Cindy Leker azaki étouffé. Cindy Leker mutokoke kotala Cindy Leker te. Soki lelo biso toyebi Cindy Leker, toyebi Cindy Leker na maboko ya papa Kofi Olomide. Esika Cindy Leker ndaye kobima. Nane yebaka Cindy Leker. Tobande koyoka kako ayemba pa Carlito. Tobande koyoka kako ayemba ete esika boye. Nana yebaka ye. Nana chaka eka. Bino moko bandeko na nga boko yoka ba audio oyo ya somo bombe za kokweya. Bombe za kokweya be preuve za tina zolo ba be preuve ezali. Na loba toujours vérité na bomba angote. Na robomba te na koloba ba vrai ba oya nga ba maman na nga bokota bo commenter. Bon commenter s'il vous plaît, nana besoin de commentaires. Nana besoin de partager vidéo par-ci par-là. Nana besoin de chaba j'aime ba cœur. S'il vous plaît, nasa besoin de ba vrai ba boni nanga. Ba oya ngai bokota ba lobi c'est bombe bombardé grave. Kake kueyi ba mama. Cindy Leker na yebaka Cindy Leker atombola liboko. Oya yebaka Cindy Leker nde lelo ayebani boye. Akoma na commentaire. Cindy Leker lelo akoma international star moko par-ci par-là. Pona grâce à papa Kofi. Toloba papa Kofi aza mabe. Papa Kofi aza mabe te. Papa Kofi aza papa moko malamu. Bota la ta o Cindy Leker. Abanda koyembela Nzambe. Cindy Leker. Abanda koluka Jésus-Christ. Cindy Leker. Azala na maboko na bino ba frère à soi-disant. Ba frère en Christ. Ba pasteur. Bino moko comportement mabe. Bino moko ba caractère mabe. Boko te ya biso ba nzimi na bino nini. Boko longola biso potina lisu ndenge nini. Avo longola nga potina lisu longola na ya yo moko. Avo te ya ngai. Mi te ya yo moko. Mi tala. Na vivra ndenge nini. Na lata ndenge nini. Na tambola ndenge nini. Ba camarade na nga par-ci par-là. Na zaka ndenge nini devant bango. Nyoto wana totala ka Pasteur Moïse. Nyonso wana totalaka Pasteur Mike Kalambai. S'il vous plaît ba papa na ngai bozowela nini. Boyebi kaka Nzamba na bobela kaza kaka moko. Na sa moyo totikala koyoka to Nzamba za soki combien de Nzambe non toyebi kaka Jésus-Christ aza moko. Toyeba te so bowela ka nini. Toyeba te guerre ezo bombarder Pasteur Mike Kalambai Moïse Mbi tozoyeba te. Tozoyeba te pourquoi. Kota la Cindy Leker ndebo étouffaye na musique chrétienne, musique religieuse, les chansons chrétiennes, les chansons religieuses, bien sûr. Mais bo étouffaka bato ebele. Kota la ba fille misusu bazoyembela Nzambe ba sœur wana ba frère wana bazoyemba tellement très bien, mais bo étouffa carrière na bango. Bo bimisaka bango te. Bozwana bocha bango kaka pembeni ba yemba ka moye ba bimeza te bo étouffa bango. Lelo so toyebi Cindy Leker eza grâce à papa Kofi Olomide. Papa Kofi Olomide en tout cas merci pour lelo bimisi Cindy Leker lelo komi boya yebani en tout cas Cindy Leker mitale siko wuti siko zokende. Yo mukonde ko jije na Nzambe na yo. Ti papa Kofi azoloba alobi vrai nga na mona alobi ni mabete. Na sa moyo muta ko jije mutu ezaka Seigneur.
biso bato ya mokili boye tokoko ojuge mutu te mpo toza na baerreur tosalaka baerreur tosalaka bapéché moko okoki koimagine te même na bapense même na regarde apamba bamama na ngai osumuki osali péché bamama na ngai toluka nzambe bapapa na ngai toluka nzambe toluka nzambe na ndenge ya buzoba te toluka nzambe vrai nzambe balukaka ye soki oluki ye akosala soki oluki ye akomimonisama nzambe balukaka ye toluka Jésus Christ de Nazareth toluka nzambe asolo akota parce que trop c'est trop papa Kofi aza akosilika asiliki alobi ba musicien chrétien no bayimbaka ba chanson religieuse baza ba hypocrite aza na raison parce que o ba musicien ya mokili tobenga ba musicien mokili basalaka yango bino pe ba musicien chrétien bo sala bolinga basi bobimana basi bosala nyonso bango basalaka bozaka bino nyonso bana mibali bozaka bino nyonso ba papa bozowela nini bolingo ezate ndeti bango kaka ke bana satana bino bana nzambe nana kaboli batu Seigneur emoko asangisa batu alobi o nyoto akondimelanga lokola Seigneur et Sauveur o nyoto akondimelanga lokola Seigneur et Sauveur akoza sauver mais bino moko bo comprendre te bo kokabula batu na samoyo boko ka papa Kofi bino moko bandeko na nga ba mama na nga bino moko bokoyoka bojo bokoyoka oye moko akoloba bino moko boyebi voix papa Kofi ezato cuisine ya Niki TV abakisi voix na ete yanga yango bozoyoka boyebi o voix ya cuisine ya Niki TV boyebi voix ya papa Kofi Olomide bokoyoka ndenge alobi ba mama na ngai ti alobi aza na raison boza ba hypocrite bino na bino bolingo ezate bino na bino bozobomana bozowela nini église o aza na église ni o paza na église ni bandimi mutu aza bandimi ni bozowela nini bino mo ba pasteur na kini kuna bozoteya biso me bozo changer te s'il vous plaît ba papa na nga bo changer bunzambo bolakisa biso to prier bino mo bomi prier botala kati na bino bomi tala kati na bino libanda te po balobi la apparence trompe botala kati na bino eza ndenge nini makambo misusu eza makambo oloba na internet te makambo misusu eza makambo oloba na ba telefone te makambo misusu eza makambo ya oloba na ba tele te makambo misusu ezaka bino mibale ba pasteur na ba pasteur boke na ba bureau na bino bovandi bosololi ndeko koto na salaki mabe limbisa bino mo bozote ya biso pardon mais bino mo bosela ngote bino mo ba rando si rando bino mo ba na ba faina ye ba faina ba fani ba komo bomana pourquoi bino na bino bozo bomana ba faina bino pe komi ba fana Moïse Mbiye ba fana ya passer mai kalambai guerre contre guerre bombe koi pona nini ba papa na nga pona nini bino mo bozo te ya batu pona nini exemple nini bo pesa biso exemple nini o bandimi na bino ba kolanda exemple nini bo tobenga ba musicien ya mokili ba kolanda botika ta papa Kofi aloba aza na raison parce que nzambe tomona nzambe te mais tozala toujours na foi tomona mutu abeloba te ke na mona nzambe tozala toujours na foi to prier tomona kete tobelela komone butu mo totanga bible tokota ba jeune ba retraite tomona kete mais tomona ke par la foi faut bomona grandeur à Jésus Christ tomona ke par la foi ba mama na nga towela nini bandeko na nga tozoboma na pona nini na samoyo na kati ya baeglise ba hypocrisie makasi na kati ya baeglise na kati ya baeglise rando si rando na kati ya eglise mabe sur mabe balobi ko o toyokaka bayembaka église
ekomi na mokili ekomi tina kati église, monde à sens inverse, monde moko to comprendre te monde baby. Na kati église o balobi église eza saint. Na kati église tokoka mabe te. Na kati église o tobelaka Seigneur ekozala tabu ete papa Mike Kalambai. Papa Mike Kalambai tia mabolongo na se. Papa Mike Kalambai tuna nzambe pourquoi ba problème ezoyela ngai? Pourquoi kaka ngai tout le temps problème eyela ngai? Basi par-ci par-là kaka papa Mike Kalambai. Si c'est vrai, nzambe moko ayebi. Si c'est faux, toko jijote nzambe moko ayebi. Luka nzambe pasteur Kalambai. Luka nzambe tia ba genou na se okava nzamba ba genou na ngai. Ba genou na ngai. Ya ba genou tia ba genou na se papa luka nzambe. Il s'agit qu'au gêner tout na nzambe. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ba problème tout le tezolanda ngai? Posez ata ba question te. Na minute okoleka na internet po loba. Mais tia ba genou na se. Na ta oleka na internet tu expliquer peuple ba faille na yo mukili. Mais yebisa nzambe. Yenda za meilleur ami na yo. Yenda za le seule solution. Yenda za le seul refuge na yo papa. Tia ba genou na se. Belela nzamba yo kelo mawa. Parce que beta pour lekisi ba moment oyo. Iza ba moment moko kobosana te. Iza ba moment moko ya koluka nzamba salelo ya makasi. Iza ba moment moko ya kobela un vrai Dieu akita. Pasteur Mike Kalambai. Tala makambo bana na yo. Oleki na ba internet pona bana. Pasteur. Un papa. Oya bombaka bana. Okoleka na internet ito explique. Oko explique nani. Nana za para bana ana. Eza yo papa. Eza mama Peniel. Même Peniel aza ers mwasi na yo. Peniel ebi nzambe ndenge yo ebi nzambe te. Peniel a comprendre maman nzambe na niveau oyo comprendre te. Silence eza mukie mais eza très efficace papa. Omoni silence na yo na sagesse. C'est papa pasteur Kalambai soko prier bisa nzambe. Ape so vraiment un grand cœur. Yebisa nzamba pe so sagesse, intelligence, discernement. Parce que na makambo e uti koleko to moni oyo pasteur ce que ça lenga na za la conseillère non ngene so papa ko répondre te. Papa ko leka na internet tu to expliquer. Papa tia ba genou na se. Pasteur Mike Kalambai tia ba genou na se. Tia ba genou na se luka nzambe. Luka nzambe. Nzamba za capable à changer via Peniel. Nzamba za capable à pesa Peniel kimia o mokleko ki kopesa été. Parce que ceux qui Peniel a na kimia ba no ba ozala na éducation à bien. Ceux qui Peniel a na kimia ba no ba kokola bien. O mato kita kozala toujours maman na bango. Ndeti yoza papa na bango, ye pa kozala maman na bango. Priez pour na Peniel. Msu nzamba approche ko pena Peniel ezalaki azar te. Po biso bato mokili tomona ka azar. Mais nzamba lola pane azar ezate. Okendaki pembe na Peniel ezalaki avec un but. Msu Peniel po luka Jésus. Msu Peniel a changé vie. Papa comprendre quitter. O comprendre quitter pasteur Mike Kalambai. Okotaki na distraction ba internet. Luka nzambe. Luka nzambe. Luka nzambe isa concert cuisine ya Niki TV. Pasteur Mike Kalambai tia ba genou na se. Pasteur Mike Kalambai invoquer Jésus. Invoquer Jésus, pasteur Mike Kalambai. Invoquer Jésus Christ, pasteur Mike Kalambai. Bopesa ba musicien na bino chance à ko avancer. Bopesa ba musicien na bino chance à ko luka vie, à ko réussir na vie. Lelo ba bengi pasteur Moïse Mbiye. Lelo ba bengi pasteur Mike Kalambai. Lobi ba benga pe pasteur, ba benga pe frère Tedu, ba benga pe frère Bibi, ba benga pe frère Pichou, ba benga pe sœur Fifi et que vous allez paix bien.
bopesa pe chance bopesa chance te po biso bana nzambe tozalaka na grâce bopesa basere na bino bafrère na bino grâce oyo bayembaka bien bango mpe lobi babima bango mpe lobi basala ya minene ya koleka bobota mpe bana totali mwana abimi frère wabimi pa paster Mike Kalamba azoyemba bien nzambe epambola ye ezalaka mpe kitoko totali atedi azoyemba bien awuti wapa awuti pa Moïse Mbi nzambe pambola paster Moïse Mbi yango nde tozolinga cuisine yanika lukaka toujours pe cuisine yanika pesaka toujours conseil ya kitoko cuisine yanika memaka toujours ba solution na ba famille na bandako bozwami bokote inde za koinda tala Cindy Leker ndenge azalaki étouffé pendant combien de temps combien d'années mais kotala Cindy Leker lelo aye na maboko ya papa Koffi Olomide botala Cindy Leker ba mama Cindy Leker o bato bayebaki ete o azalaki étouffé mais lelo tala Cindy Leker ndenge akomi botala Cindy Leker ndenge akomi ayebani partout pe Cindy Leker lelo akoma koseka bandeko na ngai toboyi na biso te vale ya baka mpe ezalaka toboyi na biso te vale ya basouffrance mpe ezalaka bapaster na ngai botikela bandimi na bamusicien na bino grâce botikela bamusicien na bino mo espace bino mpe bosali mpe toboyi te bosala mpe bosala mo bovandi mpe na kiti bozwi vana bakiti bovandi bovandi na bakiti botala sikoyo mwana azoyemba nani tedi mutu azoyemba boye Dieu soit loué nani Nadège mutu azoyemba grâce yango nde tozoluka bopesa lupembe bato ya mokili balobaka topesa lupemba kotala papa Koffi Olomide kotala ndenge lelo abimisa Fally Ipupa abimisa bato ebele mais so baotala Fally Ipupa baloba nini Koffi asala mosala mbongo papa Koffi asimbaka mbongo papa Mike Kalamba asimbaka Moïse Mbi asimbaka Cindy Leker bosimbaka ezaka mbongo moko fo bomona grandeur ya Nzambe mbongo Moïse Mbi osimbaka mbongo papa Koffi asimbaka est-ce que eza différent ba papa nanga ba mama nanga na opposer question est-ce que eza différent ezaka mbongo moko uza na kin uza na poto unazaka na Europe ngana na Afrique ngana na Kinshasa eza kaka pays tozolala tozolamuka kaka souffle de vie moko bomona grandeur ya Nzambe soko vandi obandi komedite banda tokola tozaki bana tokoli lelo toboti tonyataka mabele nana ebisangaka yebi nomba mabele ba mama bokoma ba papa nanga bokomante ma papa nanga ba mama nanga s'il vous plaît nana nyataka mabele yebi nomba mabele ebisanga parce que nga banana bota matina boti bana be na koli be nona mona mutalo bateka yebi nomba mabele ba graine anana na yebi yango banda to bota mati lelo tozali na bakini tokomi na bapoto omona mapata simba mesika nini elo nini ekanga mapata ekweyaka te vanda likolo eloko nini ekanga mapata ekweyaka te ko ba mama nanga mapata ekweya te mapata ekanga maka likolo eloko nini fo bomona grandeur ya Nzambe Dieu est grand ba mama nanga Dieu est grand tolala tolamuka eza na effort na biso te eza grâce à Nzambe tolala tolamuka boni bakufa ba covid boni bakufi mais Nzambe asali biso mibale grâce tolali tolamuki eza na effort na biso te bandeko nanga eza grâce à Nzambe tokangama na Seigneur alingi biso makasi ya koleka alingi biso makasi ya koleka tokangama na Nzambe balukaka ye Pasteur Moïse
luka kimia, luka nzambe paster nanga. Tomoni oyembi nzembo esimbi te. Nzembo anwa oyembi esimbi te, eza nango bien. Mais luka nzambe. Bolonga na ba distraction bo sa na mokilo. Bolonga na ba biloko ya mikie ka ba rando ya koswana ba message ba tout internet. Bolonga na monde. Boluka na nzambe. Bocha ba jenu na bino na se bobelela nzamba lula okela bino mawa. Okela bino mawa parce que sou bino mo bo comprendre te combien de fois bandim na bino bo swana. Combien de fois bo pengwisa bato sou mutazali na pousa na église abia ba pasteur ba mo kutu te tamboli na ba bonga na kosani moi luka nzambe ezate bozo kimisa ba ama bato a Seigneur. Bozo kimisa ba ama bato a Seigneur. Ebongi kutu bino moko ba pasteur bo lukande ba amba ya pembe na bino ba luka nzambe. Ba o ba ebi Seigneur te ba yamba ye lokwa Seigneur et sauveur. Mais bino mo bozo sala ngote. Bozo kota kaka na makambu ya basi sur basi. Papa, na sa moyo esilaka te. Luka mwasi moko bala mi vandela. Un pasteur, nga na yebi vrai pasteur, faza na mwasi po akweyisama te. Pasteur soka za na mwasi te, aba jeune oyo kaka problème si problème. Posa la l'aise, otambus église, no ministère na yo tranquille, calmement, foza la kaka na mwasi. Nzamba sunga bino ba pasteur nanga. Nzamba sunga bino. Papa Kofi alobi ye paza frère chrétien. Bino boloba kyo Papa Kofi baza ba pagano, baza ba yebi nzambe te ba païen, mais Papa Kofi alobi ke ye aza chrétien. Papa Kofi alobi ayebi nzambe nde bino boyebi nzambe. Papa Kofi alobi akendaka église ba mama. Ba papa na ngai alobi na vérité. Alobi akendaka église, ayembelaka nzambe, atiaka offrande, asalaka o Seigneur alobi ba o eza mabe ko sala to eza malamu sala, asala kango parce que na sa moyo yepe aza lokola biso. Tokoki kokeka bola to division, non tolingi division te. Tolingi division te parce que muto asala mokilio ye moko Seigneur. Tolingi division te, tolingi toza na amour parce que amour eza base. Balobi na Jean 3:16. Wana eza base amour. O nzamba tikela biso na sa moyo amour. Amour du prochain. Linga muninga na ondengo milingaka. O lingi ba sala ote ko sala muninga te. Parce que soko sala eloko mo boye ke sala muninga na bien te pona senga pardon ko sala ngote. Elo mo boye na yeba ke za mabe senga pardon. Non sala ngote ba mama. Non sala ngote on ebi ke muninga linga te na ko evita ngo poto vane bien. Na ko betisa muninga libaku te polo bina senga pardon. Na linga ngote na ko vanda na calme. Bate ibiso ba oyembela biso la muki na tongo pesa muninga na bonjour. Muninga kabeli yo, mama pesa merci. Na pokwa pesa bonsoir. Osali mabe senga pardon, limbisa. Limbisa ba mama na ngeloko eleki ko limbisa ezate pasteur Mike Kalambai. Eloko eleki ko limbisa ezate pasteur Moïse Mbiye. Bino mo bozo te abiso limbisa, bozo te abiso le pardon. Pardon. Pardon aneza munene. Pardon aneza munene za mukiete bandeko na ngai. Bomitala. Bomitala kati na bino. Bomitala. Dimanche oleki liboso ya cher ozo te ozo. Ah non. Dieu ait pitié de nous. Dieu ait pitié de nous parce que Seigneur a sa miséricordieux. Parce que ma comme si tout le monde est normalité. Pasteur Moïse Boluka Nzambe. On a conseil cuisine yani kiti va ki na Boluka Nzambe. Papa Kofi Olomide olobi non bien. Accord yo priaka oyembela rapé Seigneur.
ozwa pe sindi lelo toyebi sindi na maboko ya papa Kofi mutu nyoto ayebi sindi abimi na maboko ya papa Kofi en tout cas tu ekopesa merci papa sala toujours musala na malamu mama sindi esika oza wana kobosanaka bolamu mutu asali yo te omoni mutu asali yo bolamu kobosanaka yango te kobosanaka yango te esika ovanja na mitala esika outi tala esika ozokende wapi mitala kaka ndenge ovandaka na calme ko continue kaka bongo mama Sindi continue kaka bongo Sindi le cœur ko changer te zalaka toujours na silence zala toujours na sagesse zala toujours kati na maboko ya Seigneur oyebi zala kaka bongo papa Kofi olobi na très bien ndenge o expliquer nalingi ba vrai nanga bokota bino mo bolanda bokota babieza koyinda boka papa Kofi ndenge azo expliquer biso ndenge priaka ndenge ayebi Seigneur ndenge ayembelaka Nzambe ndenge ba frère na biso makambo bazosala na bango bazosepela te bato ebele bazosepela te bato ebele bazondima te ndenge eza na foto lobaka biso tolobaka soki tomoni cuisine Yannick alobaka soki amoni cuisine Yannick alobaka soki ayoki cuisine Yannick amemelaka bino émission na bandaku na bino bisika bozwami ba oya cuisine Yannick TV ba vrai nanga ba abonné na ngai bokende par-ci par-là te bokota bozwa ba information à bien bozala toujours na ligne na page vous commentez, vous aimez, vous partagez par-ci par-là. Bokota cuisine Yannick TV na lobby na lingi na tika la sikoyo temps papa Kofi moko pe aloba papa Kofi Olomide yo moko loba et s'il vous plaît papa ba respect belé papa Didikson papa Banebele yo moko koto loba koto expliquer ba vrai na ngai koto expliquer ba abonné na nga ba vrai na ngai ba mama na nga ba papa na nga ba yoka ba audio o papa Kofi akoloba si ma papa Kofi akosisa koloba na suki sipe awa bolanda papa Kofi ndenge moko azo expliquer makambo ebele msusu nga cuisine Yannick TV na lobi te na yebi pete boyoka na munoko ya papa Kofi Olomide ndenge moko azoloba papa Kofi Olomide na tikelo parole yo moko expliquer biso combattu donc musique ya Congo lelo ezate pour musique na biso lelo babenga ozo musique te bakombe yango musique satanique comprendre c'est-à-dire musique au tabula tika biso owendo tika oyo madia tika Luambo Longomba Tuzaina bino beaucoup bien en musique satanique bozolo bangote mais tant que tu as la musique soi-disant religieuse la profane ndenge botia bango et ça le pas besoin diaboliser biso ça musala biso ba chanteur nous surtout au monde na wana tout ça mélange tous ça ba chrétiens qui chantent. Ba mama bozoka papa Kofi ndenge azolobe bango mpe basambela baza ba chrétien ba mama eza koyinda bombe kwe kaka ebeti na matoi kaka il faut aborder ba sujet nyonso ba Victor Hugo ba Monterland ba Lamartine ba Sela Nzambe basala pe mopepe basala ebali basala bandeke basala bamisi bango bakokaka nde kosala nzembo nde ya mwasi na eta botele bana Kofi azo expliquer Mike Kalambai bapaster Mike Kalambai bapaster Mike Kalambai bapaster nyonso Kofi azo expliquer oza raison papa tamboka nde ekomi pasi me bato baosambela banda ntongo tibutu o vraiment ezalaka bamama
bolingo sanzi mona bakomandanga te ki chrétien nanga ki koyeba ki na mona nzambe nanga te sala na sala yango po ezalaka na bamisien taximan chrétien la gati loba non papa kofito yoka ba mama boyoka avocat chrétien azalaka expliquer militaire chrétien azalaka te policier chrétien azalaka te alors biso nyonso toza ba chrétien papa mais bon nommé ba ministre ozoki ke ministre chrétien très bien parlé papa Kofi comme alors batenga président chrétien le président soit assemblée à l'église on est mal à l'aise dans makambo wana mais ce sont les gens chrétiens et basalaka tout net biso nyonso tout nde mona biso balingi basi bamelaka masanga eyokani pa Kofi loba bamelaka masanga bazoscroquer pe batu tout le monde le sait qui jalousie na kati ya l'église ba frère bango na bango bazobongana bozoyembela Jésus Christ après boyi boza ba chrétien papa loba loba non pas Kofi loba oui voilà alors muta kufi po bala ba mutu so akufi akomika kibembe batutu bakoma loa ba santo ça dit tobo sani tout mais bango ba c'est vrai moi les musulmans sœur Marie il est vraiment dans le ngola gaïda Marie misa azap na chrétien moko évoluer mais les autres là c'est des hypocrites botamité mabe la meilleure preuve maman ngana pesa père tout ce que ça wana sindi le cœur azao ça la bango ko bongsi la bango banzi mona voix na ye mais sindi le cœur ba bimisa ite na ye biso sololi o sololi au sololi par Kofi c'est la vérité papa c'est vrai ta sindi les cœurs oui vous avez raison papa toujours dans l'homme. Comme tu es battu, comme on a frère. Malamoko, ça dit c'est à cœur ouvert, mais bon, ce sont des mauvais. Et puis, on s'est battu. On s'est lié battu. Malamoko, on j'assume, je regarde la télé, je répète ça. Tu as dit, en tant que chanteur, soit ça chrétien, on a mis thème en bango, n'a pas poche. Très bien parlé. Pourquoi tu es un avocat chrétien? Pourquoi tu es un médecin chrétien? Taximan chrétien, quado chrétien, quado c'est un mélange. On solo, les papas, c'est vrai. Il faut tout, nous, c'est belé. Nous, c'est nous, on a besoin. On solo, c'est vrai, papa. Donc, et puis, il y a un problème, on va régler. Problème ba régla ki ba yebigenga inkolo ba tanga ba sala la publicité ba banderole ki na ko beta ba ya pourquoi ba sala banderole so bi ko sala ga pour nzambe sala ga nemo nzambe otinda ba tuti siko na nzambe na et puis c'est tout côté parvenir ne ko yimbela mwana no ninga na yimbela bidiston parvenir ko yimbela bolingo no ninga na yimbela alia mama na mwana batu na bali abotelinga bala ba komo respecter ba komo benga pe papa na stone papa na del pirlo maman on a boyé merenzi moto na kumisa ye so na kumisa asali suma ba benga chanson satanique to bien on est tout déglingué quoi ba vrai ba boni nanga ba mama nanga ne ko pesa bino ba merci partout bozwami ba merci ebele na ba papa nanga onyo tu balandi émission na biso e bandeli tisuka ne ko pesa ba merci parce que bozwi temps kolanda vidéo o e bandeli tisuka ba merci ebele na famille mobimba toza wana kaka tozosala toujours mosala na biso ndenge tosalaka bo continuer toujours kozala na ligne bo continuer toujours na ko commenter partager aimer ozala toujours wana cuisine Yannick akomemela bino be émission lisusu ya kitoko akoleka parce que so toyoki kaka émission moko boye be toyoki kaka information moko boye bomitungisa mate s'il vous plaît baboni nanga baveve na bomitungisa mate bokota na kati ya chaîne ya cuisine Yannick TV bokozwa solution bokozwa be émission mbala moko en direct quoi
bino moko boyebi ba vrai vrai na nga nalela bino a trop babone na nga nalela bino a trop na pesi ba merci na bato nyonso oyo babandaki video ebandeli ti suka natangi bakombo ya bato te tellement boza ebele napesi ba merci na bamama nyonso bapapa nyonso bandeko nyonso merci na suki na nga awa que Dieu te bénisse que Dieu vous bénisse, ba vrai vrai nanga, ba abonné nanga, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.